Bonjour, bonsoir, très cher Internet, et ça dépend de l'art au besoin Milibaku, il y a Kolanda Bisso, seulement votre âme de servante Lorraine Kimbimbi, autrement dit, LK de la presse. Je dis un grand merci à Dieu. Si je vis, c'est grâce à lui et pourquoi pas à mon boss, Métro Makengo, Balobi, un bon papa, papa Moura Souloula Kabia, Bambote, bonjour et bon dimanche à toi, Balobi, il y a Koloba, et ça, vraiment les lots, Zalina. Nous allons à nécropole entre ciel et terre, précisément ici au Wapi, Balobi, une année à disparition, il y a papa Nabiso Dadi du Kambala, tapis rouge, Babi, le lot yango artiste et comédien, pensa qui vraiment parce qu'il a qui être mon cher et pas na bango yango bango pensa qui a koya côté là Pierre Tombal vraiment il y a koloba ezate binomoro boko mona vraiment et ça lit bien Balobi mes œuvres parlent à ma place donc Balobi beau s'abonner massivement na Métro Makengo tapis rouge TV Babi Babilo Kaboye bokozango kaka na Métro Makengo tapis rouge TV Balobi maman Makengo bambote bonjour na yo vraiment wana Bisa caméraman Nabiso vraiment un peu to mekartam sa micro baladeur binomoko bomona ndenge bandeko na biso artiste comédien baleli ndeko na bango Dadi Kambala toleka. Papa solo na makasi na biso tokokite yo bomba kabiso obateli biso memi biso kino kati ya solo to elisusu koloba na mowe ite mpamba te azali deja kasi topusani kolakisa ete azalaki na libota azalaki na famille oyo ezali biso Nzambe tika contrôle na yo ezalaka na tombe oyo l'esprit nyonso ya mabe oyo elataka ekotaka kati na tombe ezala kati na esika oyo te
tika nyonso oyo ekoleka awa eleka na nse ya kombo na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristo lolenge oyaki na biso lolenge okozonga na biso na kombo na yo nde tolobi gloire et louange au Seigneur. Le sans passage, il y a là. Il y a là. Le sans passage, il y a là. Le sans passage pour notre. Qui nous a parlé. David Kambala, tapis rouge, Ligue des champions, nouveau-né, Tata Mobimba, Tosiki Tomina, moi la maternelle la double raté, Bingisi, Mavouanga, business en bongo. Nous te sommes tous reconnaissants. Nous sommes au salut pour l'avancement de notre culture congolaise. Tapis rouge, Bisso famille, nous te rendre encore notre dernière hommage. Que ton âme repose toujours en paix. Pierrot, pardon, hein, juste une minute. J'espère que Papa Alain s'est déposé. Nous sommes là, c'est pas pour rendre visite de Onabiso. C'est officiellement que les artistes viennent déballer, hein, pour dévoiler Pierre Tombal au Basali en honneur de Konabango Dadi di Kambala. Donc, ils ont un motif Yangona. J'espère que les amis ont des bouquets de fleurs. Hein. Les lots officiellement. Papa Nabiso, Nabiso Dali di Kambala, artiste, la tissu lamba ya sika, ndenge Piro alobaki. Donc pour rendre sika na yo suka digne de vous. Voilà, et tout dit na bando artistique pour moi que c'est un artiste qui est ici. Maintenant officiellement, bandeko oyo ba ina gerbe de fleurs, bouquet de fleurs ensemble, ba koyi ko défiler, hein, pour déposer. Ba bazana ngote, on peut s'incliner pour leur rendre hommage là. Là c'est Sundiata. Papa si, on va signaler quand même Papa Chakala, Papa Johnny, si vous avez un mot. Vous pouvez aussi le faire parce qu'on est accompagné avec des grands. C'est important pour nous. Dali di Kambala, vraiment, ceux qui peuvent l'amouiller au monde, oui, bandeng ni artiste, baleki na yo, o batondia o yabasi mibali, o balingaka yo, na caractère na yo, na ndengo zalaki na bango. Na malamu na yo, na mabe na yo, metala ndenge oyo kutu baye muke, me basali oyo bakoye kosala mpo na yo. Vraiment soki omonaka nayebi te, soki olamuka otala eloko bango basali. Dali di Kambala. Lelo eza journée moko mpo na nga namoni eza journée tokolela te. Eza journée moko ndenge yo moko loba toketa na kapela tolie ngulu. Ya likolo ya zolo to ngula mopanzi dadi. Emeli mwa moko mais ekamute ba o bazo kokate mitema na bango balela kaka les journée mo bna to kolela. Merci mingi. Repose-toi en paix. Nous te tirons beaucoup ensemble. Merci. Les enfants sont là. Si possibilité, parce que il faut qu'on peut battre fleur na bango. Approchez les yaya. Approchez les yaya. Venez. Petit bon espace ici, les enfants vont être là. Laissez l'espace, laissez l'espace.
Merci la famille. Comme papa Balobi, il n'y a pas la relation entre le mort et le vivant. Mais nous le savons que l'œuvre et papa Dadi Kambala, ils ont ça la case toujours vivant. Et tu as dit que papa Dadi Azala qui est international pour dire que Mokil Mombelinga qui est mingi. Peut-être pour terminer la dernière phrase, Ndenge Bandekou Balobi, nous sommes là parce que Tokanisa qui Yotolobi, Ozala qui est très cher pour Nabiso. Orotika a toujours gravé Namite Manabiso, Torolingara Opeka Kamingi. Cet acte, ezali acte, Yakolaksa que Tozali ensemble. Yadadi nous t'aimons tellement. Ta famille biologique, ta famille artistique, nous t'aimons tellement. Peut-être à Kozonga Ozala difficile pour na biso, mais naïbi que Kozaka na biso. Merci beaucoup. Merci, madame. Simbani Kaka, on va faire un geste pour notre frère. Donc juste, on dit bravo l'artiste, tout s'applaudit et puis ok. On y va? Bravo l'artiste. Pardon, la caméraman, votre si comme espace va pas les pas. Tonton à moi Sima, va tourner. Tu mérites ta paix, tu es sans de paix, Aya.
Initiative oyo vraiment ya une année de disparition ya papa na biso de Kambala vraiment na habité soki et soki ta pas ya dadi to les anano tozo continuer opération na biso là bon moi tozo luka esikani ya pololo tozo luka epo pona to ha ndete tozo luka siko esikani pololo azali po toye bango mbala moko kotala epe komonisa miso eza bien malgré toyeki pas dadi mais komonisa pe miso pas pololo parce que prochainement on dirait que vous allez yango toye to monisa pe kala miso totala esika ndenge ezali na ndenge ba artiste comédie vous pensez que c'est la Dadi Kambala Pierre Tombal monyango ndenge c'est normal azande kona biso tikaki biso c'est normal totie la Pierre Tombal et ça vraiment normal Dieu merci ndenge leki na kimia nyonso. Voilà, merci wana balobi tumba nasomona bango tenza awa wana bazoya na bango na biso bazali koto bazosonga nde tozaka awa micro baladari tambola tomoni pe bazoya wana parmi l'artiste Fleur Bangu ya Fleur Bangu ba Fleur toza awa esika oyo ya une année ya disparition ya papa na biso Dadi Kambala vraiment na initiative oyo omonyango ndenge en tant qu'artiste comédien. Initiative l'équipe Kitoko en tant qu'artiste et comédien, en tout cas l'équipe Kitoko sans faute. Nandenge boteli Pierre Tombal monyango bien makasi. Et ça la manamte toza batali boso to bandi osala makambo. Et ça la manamte bande artiste babanda kufa. Et ça la manamte. Ba soutenir binote pour soutenir. Non, biso muta soutenir bisote biso moko. Donc biso moko vraiment de tosali organisation oyo ba contribution na biso ba $20 na biso nde yango esali eloko oyo pa Dadi Kambala na initiative oyo botali kaka po yenda za ki grand to ebite soki suki kaka awa ipa ya Dadi Kambala to non ekosuka wate parce que bango nyonso baza ba artiste oyo nyonso batika biso basala musala esepelisa batu tozala na bango ensemble likambo ekokende tina suka donc mutami balo to kosala les Chiko Pululu donc semaine prochaine déjà tozo banda opération Chiko Pululu. Donc ils ont qu'il des bons tina suka. Voilà balobi wana ezalaki Fleur Bangu ya PC qui balobi bientôt opération Pululu. Donc tozo kende pe ti côté ya Chiko Pululu place au wapi tombe ya artiste na biso vraiment être fier na biso Chiko Pululu tolika. Tolika sans que kobwaka miso etala ndeko na biso ya Solange. Tellement toyaki kotala ndeko na biso Dadi Kambala. Oyo un an déjà ngoyo oyo tobongisaki kolata nzoto ya sika mais tellement za pe projet ya bandeko mosusu oyo batika biso tellement baza cimetière moko nécropole yango momoni totali Chiko Pululu totala ya Solange mais ngeri tomoni ete pe na Roger Fika ngeri tomoni ete mais projet zali c'est la bango. Voilà, c'est vraiment d'autres yassika. Merci beaucoup Tikala Malamu biso Obanda pasi makasi basi ko wapito sur de visite na mama na biso ngolo mingi Solange vraiment pani katani ya bomona donc ça passe na motema makasi vraiment ba être cher ba kenda pani katani ya komona une année ya disparition ya papa na biso Dadi Kambala vous pensez ba comédien côté na ye bien Tombal na ye mais ko kotala ya mama na biso Solange vraiment ils ont vraiment pas si est-ce que Chiko Pululu vous pensez kaka est-ce qui est pas Kambala bon ça on peut pas artiste mususu moi j'ai la foi les artistes tolingana na biso batunde bakenda ke tolingana te biso en ame process de que ngaso na si problème et que toi na besoin ya gouvernement biso so tolaki gouvernement que pas bena osala to ça ka toujours pas ça gouvernement biso surtout ministère ya
Ah, Malembe. Batika biso pa loka ni jabo le ka. Le comment que créé par Gabriel. Moni papa na musalo da moni ya balo moni ya balo etikali etikali ka pour monter mais tu continuer en moti na suka. Donc tu continues na suka ça problème. Et ça non comme comparaison. Elle cambia tant. On ne peut pas qui par rapport il y a des personnes par rapport à Dadi et surtout bana pe ba ça qui famille ça qui donc et ça qui franchement mais pour été et où mais là qui est tu as combien de temps donc 3 ans. On peut pas y avoir 3 ans c'est trop. Ils ont cicatrisation comme parce que na bossa nango. Et ça et dès mon côté l'équipe mbala moko to continuer. Ola le saté. Ba mo aussi après et puis comment que initiative pour artiste comédien vraiment bazui ya honorer ba être cher na bango o ba kenda vraiment et ça n'est pas si Jakawana. Mais alingi o peut okubanda. Tant on lance au mona yo moko. Merci. Bon continuer nzamba za na bino. Amen. Amen. Papa, olobini ya nini? Yo mwana dadi yo to yaki fils to yebaki fils à papa za ki ndeyo. Nde to saleli papa na bino Pierre Tombal. Omoni yango ndenge nini? En tout cas vraiment félicitations vraiment na maman na biso Gabriel. Maman na biso belle vie maman na biso et papa na so Pierre Tombal sa papa. Papa njamba. Et madame maman faut que pour badia pour tabali ko toka papa. En tout cas vraiment maman donc félicitations sur Renati. Donc ne sepeli makati vraiment moni organisation oyo boyende zalaka. Boyende zalaka mbala sima so ba tele so papa na biso mon mari ba tele papa na biso pulu ko sepeli ça ba tutu. Donc ndenge papa ucholo baka e umela tie. Ba salonga papa. Poto partout dans le monde entier, voilà. Tout ce qu'on a Inde 3 Oyo, sans savoir artiste, tout le monde nécropole, ce qu'on a minutes Oyo, tout ça awa na Inde 3 moi au Kabola, moi j'ai n'engagé en tout cas on est ensemble. Nous tout le monde toujours continuer à interview na biso, on a poto partout dans le monde entier, on a biso na chaîne sur internet. Voilà, bon moi toujours interview il y a artiste, toujours interview, il y a artiste nous sur bon monde. Oyo awa, vous avez pas parlé, pas de sakala, bon monde bango. Donc, tout le monde, voilà, je vois là-bas, tout le monde va Soudiata, tout le monde va te belé. On a invité Bob au hasard en caméra à rebalancer des images, n'engazalara. On a poto partout, on a Chege Aliko. Aliko tonga papa mais voilà, au moment où on a Chege. Donc, voilà, on est toujours là-bas, poto sans oublier papa Mbuta Metro Makengo. Adolanda biso na maman Makengo Mobimba to bosanité la patronne la vie Munzangula motema Daniel Poiti triple boss sans oublier Balobi le prince de l'Espagne Guigui Tati bambote bele place aux ali na habité bana poto to tambola bozo ba image nengezalara maman Flore bonjour. Bonjour. Boni. Ça va? Ça qui nous la nécropole, tout le monde na Inde 3. Et c'est on a ezali nini ko uta nécropole ko el rolo banini na ba fan tout ba Hollanda yo partout dans le monde entier. Bon, et c'est ngeza kaka eloko tokana ki to sala to sali yango. Donc rien à dire parce que bino bomoni bangonyo so bamoni public et monde entier moni to sali lelo pona dadi Kambala yango ezaki esengo na biso. Voilà to suki wana te tozo continuer. Donc bientôt semaine prochaine tozo banda
opération Chico Pululu. Donc tout ça là kaka tout ça là ti to aussi ça bango nyonso. Mais c'est comme si il y a d'autres artistes bah yété au monde tes propreté tout monde ga bilongi mo raconter ndenge za engouement o ezalaka sensibiliser o ezalaka na artiste belé tout le monde ramène lelo c'est comme si bato musu ba yété musu ba yimi organisation ko boponani bino na bino tonde. Organisation eponami te. Organisation eponami te. Ezalaki batiaki tosalaki basalaki groupe à WhatsApp. Balansaki message na batu nyonso. Oyo azana besoin kokota apesi numéro ba kotisi na groupe à WhatsApp. Babande ko kotisa mutu nyonso. Mais au numéro bazana ngona mutu te ba soko ozana besoin ya kokota opesi numéro ate pas Gabriel ate pas Pierrot ba kokota yo po bango nde bazalaki ba organisateur ya eloko. Donc ba pesa ki ba numéro mutu nyonso akotaki. Mais toyepe biso nyonso te ebele pe ba pesa ba bon parce que tout ça qui une affaire de 170 personnes. 170 personnes au Simbo. Donc belé peut ba yété mais ba contribuer à qui? Peut-être ba un empêchement, ba msusu ba kenda etam sous l'église, ba msusu ba la mu qui peut retard, ba 8 ans yate. Mais ya roloba ke ba yimi oui, franchement parce que message en gros, peut-être ba msusu ba numéro ya Gabriel té. Parce que le numéro ba msusu fallait lancer mais bon les canaux la télévision pour lancer message par rapport il y a artiste msusu pour nous compter pour nous zala wana. Li comment ni ba information na biso ya théâtre et tambolaka. Donc etambolaka information o etambolaki vraiment mutu nyonso ayebaki presque batu nyonso bayebaki yango so mutu ayebaki yango te loba ta mususu ba oyo ta mususu ba kotaka ba WhatsApp te ba s'intéresser na makambo ya monde na biso ya théâtre te ba artiste wana mais voilà donc eza nango likamba oyima te parce que message etambolaki message vraiment etambolaki oya yimi abetisa mine libaku pour rien sumuki pour rien eza likambo balobaki yango batu nyonso bayokaki donc même si oza numéro Gabriel te même numéro Pierrot te tango yoki message yo moko Luka Gabriel ou bien Luka comédien moko tuna numéro Gabriel numéro Pierrot ba opesa yo donc inutile ya ko yima eloko nyonso pesa oyima te ezaki pete ka prévu que biso nyonso toko contribuer moyen na yo pété donc ezaka ateke likamuka il faut ko yima poani ezelo moyo yima te donc c'est ça. Voilà, bana poto boyo ki fleur bang nenga panzin teke nenga lobby voilà tous continuer d'intervenir sur tous Mimika Bongo. Voilà, chers amis internet, voilà on partout dans le monde entier. Voilà tous en a soudé internet le bac tout ça là qui na nécropole, tout est à na inde toi tout ça qui na kuna bomona qui a peut to yeli susu moi interview mukende zalaka maniata to yeli susu awa na inde 3 je ne sais pas ce qui ko lobani ni par rapport à l'initiative oyo na ndenge ba organiser mais bande comme sous artiste ba yimi ba oui ba monani vraiment te ba susu oyo esengi fo bazala bazati tout le monde a bilongi mo ya ko compter ba bino ka boye bani selon bino bilongi nini oyo fallait ezala important na mususu oyo na oyo ezala important te pesa na ba qualité ya bilongi donc qualité te mais c'est-à-dire quoi vous allez la association na bino o baza ba te baza batu mais par rapport au monde souci na ezalaki na omona masumu fa bazala ba sai besobe ba c'est le cas ko botika biloko wana pamba mutu nyonso za bazolo ba lobby baza nde siko c'est que ba sir na bango te c'est que mutu amimoni présence na yeta yo présence nous za na yo zo compter mutu mususu fois ba modero ba monanité ba mayonnaise ba monanité ba tebele ba monanité bino zo lobela mais loro tout ba Kevin Azali nani Eyenga Azali na Exaucé Azali Mimika Bongo Azali c'est tout et coquille de tout vent normal oui avec force mais bah oui quand c'est bien besoin d'un comité de créer ma camo de passer message car on a battu oya bino bino battu comité voilà photo oya sundiata te bateau bazali ils est obligatoire tout le monde là où est important ba bato musu ba monanité mais ba contribuer na eloko oyo salami ils ont déjà important comme on bon so bande ko diaspora au baza musika c'est que ba on peut fallait ba pumbwe ba ya donc voilà donc présence à bateau ezali ya non normal
likamoko balobi tant tozali na réunion na bino bolobaki bokosala deux tombes Pierre Tombal ya Pululu na Dadi Kamba tomonika ya bosali ya Dadi Kambala subitement tokomi na nécropole kuna tomonika ka bosanvaye kaka na tombo ya Dadi Kambala et pas ya nani bo comité Pululu donc monte bino mo bozolo makambo ko aussi sa makambo monte na soko zola na interview na ngana oloba elo moko ezaki tokoki kosala likambo na autorisation ya biso moko ti tozwaki initiative oyo ebandaki na Dadi Kambala preuve ane bamama na biso ya afar ntango bazwaki initiative ya kosalela visa pas moi Pierre Tombal ezalaki organisation na bango etanke bamama là maintenant wana ezalaki limité wana ezalaki entre bango bamama là maintenant sikoyo efungwami ekanisi ebande epai ya Dadi Kambala pourquoi pas lobi comme pas ya mutu mususu lobi comme pas mutu mususu ezalaki possible ya kosala mibale mais famille peut faut autoriser biso c'est pas dit que non neto que naki on mbala moko bata Pierre Tombal boya awa pe bocha non mbongo ko yikozala mais il faut pe ko solo na famille ba accorder net tout solo ina famille ya defender Dadi Kambala yango vendredi bazalaki kuna bango tant que famille et lelo oyo omoni ba artiste oyo bazalaki kuna donc eza normal ngai na touti ko déposer lisusu gère de fleurs na tombe ya Solange Mendondo et puis to déposer gère de fleurs na tombe ya défunt Pululu Chico donc bat ba omona ngo na image même na Sundata TV bat pe ba omona yango donc tozo sala initiative bandi bien soué na biso ndeza et s'arrêter et continuer donc ndenge batum susu kuna na cimetière balobi pourquoi pas to l'exa semaine oyo semaine to banda kuna to banda pe opération mususu pour que to sala pe pona bande ko mususu donc eloko moko ya mabeza na ngote eleki normal eleki nango normal parce que ezaki likambutere ya kuna bato bakende kobina basala ni non tokendaki ko visiter Pierre Tombal oyo bandeko bakendaki ko poser pona ndeko na biso eleki bien toye awa to fanda mama ya komela soki ezali to meli ko to lobaki lelo eza kutu journée ya kolela te mais du fait que bandeko bakokite yango moni na cimetière bandeko balelaki là awa toye to meka mpe ko longola image wana tozongela ambiance normale ndenge yemoko bandaka koloba la vie continue voilà merci beaucoup Sudiata merci Jerez o eza ya vena biso Mbuta Metro Makengo Tapis Rouge TV voilà donc Mbuta Metro Makengo Tapis Rouge TV voilà beau s'abonner na lobaki yango voilà wana ezali Sudiata pas Sudiata ba moto zo continuer ba interview na biso par internet na biso partout na Metro Makengo Tapis Rouge TV oyo et mais la ba image ya kitoko ba makambo bien voilà nde tolobaki tozaki na nécropole tolongwe kuna bomoni bino bomoni ba image et puis toye awana inde 3 je suis avec Dadi Kambala la fille aînée à papa défunt Dadi Kambala tozana lelo tokobeta nemo lisolo mukie par rapport il y a une année il y a papa nae banda tika biso et puis lelo bakendaki ko déposer Pierre Tombal nae Dadi Kambala bonjour. Bonjour Jésus. Qui m'est allé? Voilà, Dadi Kambala, bazolando partout dans le monde entier, na Metro Makengo Tapis Rouge oyo, papa Mbuta Metro Makengo a momarisé papa na yo na combo na chaîne, attend combo ya Tapis Rouge. Par rapport ya tapis chaîne on recolo bana en ligne. Non, plus ça merci Mini, va bien aïe papa Koluto, papa Metro Makengo, on a vraiment papa nanga. Et merci Mingi vraiment, na mona indi zaiki na papa et papa mena pobela. Na mona ninga zenda le kinae, na ninga soutenir qui jusqu'à ce que papa Koufit sous un hôpital. La mona vraiment bodungo wana ndeni a partager na papa donc même si après il va papa na mona ninga zarana biso et papa Koluto na biso tikara biso. Voilà, les lots tout déposé, tout ça Pierre Tombal et c'est une famille artistique, bakanisi ko ça la papa na yo Pierre Tombal. Oui ko lobani ni pona famille artistique no bimba. Ah, et là on roloba
eza vraiment plaisir ya makasi ya komona organisation ya oyo ndo na osenga kaka eza nasengi merci mingi na bandeko nyonso basoutenir biso de partout batante de famille papa artistique et pourquoi pas la famille papa biologique merci ebele na ndenge nini baede biso jusqu'à ce que tokomi na makambo ya pierre tombala nde epeseli na calme nyonso. Voilà, bandeko nyonso bolanda biso partout na mona boyoki wana dati di kambala ndenge azoloba dati di kambala tokozwa ota mingi te message nini forte okoki koloba. wana ezaki dati di kambala nde bomona auti koloba mona na di kambala ya liboso oyo alobi et puis remercier bino par rapport ya ba oyo nyonso bosalaka mpona ye et puis papa mbuta métro makengo na famille makengo mama makengo boyoki mwana na bino ndenge alobi donc toza toujours ensemble toza na ye tokotika ye te tozocontinue bainterview na biso balandi nyonso balanda biso partout na monde te ezala na métro makengo tapis rouge ezala na LNTV, vous allez biso na ba chaîne na biso nyonso ya YouTube, vous allez biso en tout cas vous continuez à s'abonner massivement na chaîne biso vous avez réalité ya boye boko soma ngamba boye parce que nulle part ailleurs ndenge tolobaki toujours tokozala zala ensemble na mona masa na ngaba kuna azo panza azo fongola image ka ndenge zalaka voilà bino bozo mo to kito zo papa tsaka na papa Alain pour to comme na biso to zo eyenga to zo na eyenga. Voilà, bana poto partout dans le monde, nous continuons d'interviewer na biso. Eyenga, bonjour artiste. Ouais, bonjour, merci. Qui m'est allé? Ouais, Nangolo Nzambe. Voilà, biso lelo toye epai na yo, tozaki na yo na nécropole, tolongwe kuna titoye lelo. Esengo na ezali nini par rapport à l'initiative au Bosali, likambo Bosali, côté la Dadi di Kamba la Pierre Tombal. Ouais, esengo ezali, mais pas si la montée m'appelle ezali. Po aza yaya oyo azo manqué biso penza azo manqué biso makasi wa idée bandaki pa na ye mais bande ko bakufi belé lelo ndeza mukolo toto sala ouverture ya Pierre Tombal na ye vraiment na souci na motema mais to honorer quand même vieux alaxa azaki na ba yaya bien azaki na ba leki ya bien azaki na bandeko ya bien nde yango moni to l'acti signe ya reconnaissance ya okende kosalela eloko wana tocontribuyaki topema mwa 2 semaines et 1 mois après to relancer susu ya ndeko oyo tomoni to relancer donc voilà. Mais bandeko mosusu bacomédien bayimi parce que baartiste ndenge bozalaka ebele bamisusu bayete boponani ka bilongi moko boye ya bino na bino kaka et puis boyi bokei bi boye kovanda monte esali quand même bien te. Non, en tout cas Gabriel ya Gabi abandaki kosala effort ya kokotisa mutu nyonso na kati ya groupe mobasalaki tout le monde azalaki na kati ya groupe wana et tout le monde bapesaki mbongo mais bato se présenter lelo baza mukie c'est pas dit que tobwakisi batu to tolingi batu te ya daki azalaki ya mutu nyonso omona ye lelo awa lobi awa lelo atourne boye ezalaki kaka teki azalaki na batu na ye moko boye donc toza de cœur na bandeko baye te na bandeko baye na bandeko bazwa empêchement qu'ils sont représentés bandeko wana nyonso donc c'est la famille. Ouais. Voilà, merci beaucoup Yenga. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer l'interview na biso na mona masana nga Bob toujours na sima ya caméra Tomoni Prince Luamba. Prince Luamba, bonjour. Bonjour. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Prince Luamba, Babi, yo, ça l'a toujours full au moulin. Dans un événement d'artistes. Oui, par rapport à l'événement, tout le monde est artiste, yo, ça, au Komaraba film, yo, vous êtes chroniqueur aussi, mais c'est comme si le message est quitté. Le message est allé pour le groupe, il y a l'organisation, mais le message est allé.
Moutounion soit dans le groupe, à Tchagilarne, Belé Batem bon na bango, mais par rapport aux prières, tout ça, c'est Moutsoir assisté n'était, Matem bon a problème té. Ma bec à Tchaki n'était assisté, mais Moutounion soit à Tchagi bongo, soit assisté à problème té par rapport à Batana, tam soit un problème à matin à la famille, tam sous problème à fête, tam sous église, il y a un moment bah se présenter té. Bah on peut se présenter à besoin de se bande de dadi, n'était outil nécropole, n'était toyé. Ah voilà, une des trois, c'est ça. Mbuta, Métro Makengo, Tapis Rouge TV. Tout ça qui est nécropole, bison sobomona qui tout ça qui est Nicole et Bakata Vimbo Oboyebi artiste nabino c'est Sarabino. Lelo il y a Nicole, tout ça qui est nécropole. Tout comme on a une des trois. Et c'est un auto impression dans les années na et le gros sali pona muninga nabino ozaki pe meilleur ami na yo Dadidi Kambala. Ouais, tout ça fait une année tiakei. Oko lobanini. Bon. Pour na kolobananga ezaka on dirait tozongi suna matanga parce que tokunaka dadi le 28 avril le lopé toyuti ko poser les pierre tombale le 28 ba pose oh excusez-moi le 28 février né dadi tokende ko poser kotika corne na nétropole bon esengo to mawananga ezaka ke nzambe o abandai na biso likamo oyo pe akena osukisa biso pe kolongola biso to ekovanda awa poto kabola mo loka komela nde baloba ben de consolation vraiment na mone mingi oyo koloba ezate na féliciter ka ba artiste comédienne na ba collègue na biso musu ba diaspora o bazana libanda ya mboka na ba ninga oyo ya dadi oyo bandai ko bwaka na oyo bakola na ye ndenge batiaki contribution na bango pona kosala pierre tombale ya Dadi di Kambala. Maman Nicole Bakata, c'est comme si pour nana ki bino na bino na likam o etali pierre tombale ya Dadi di Kambala. Il y a d'autres les artistes bayete qu'est-ce qui se fait que non bayate parce que tout le monde a bilongi ya ko contender za engouement ya ba artiste ndenge bazalaka. C'est comme si pour nana ki bino na bino oh boy moi ndambu kaka ndenge bozalaka ba bureau bozalaka ensemble na ba Gabriel ba Bellevie tout moni ndeti ba absence président Masumu président Sai président Esobe ba modero bana lemba presque musu bazate bana ba njili musu bazate et là on est sali bongo c'est que bo bengana ki bino na bino tonde bo saki comité ya bino na bino ka oyo bozaka ba camarade bien comment Jires tango to fongola ki likamango tango ekomaki tango mutu azwaki likanisa zaki moninga moko ya dadi abinaza na likanisi mobo menga moko na kokate aya poser likamango pa Bellevie va poser likamango pa ya Gabriel aya abinanga Nicole to sala bo ngabi pas de problème to sala groupe à WhatsApp ngalo kwa makama vraiment na kokama makama ba groupe wana te ngabi bo sa groupe à WhatsApp Gabi pe basolo na Pierrot. Ozo comprendre Pierrot pa fongolige asali groupe à WhatsApp totiaki mutu nyoso sauf mutu te. Ozo comprendre parce que ba misusu bazo ima oyo ba lobby normalement il fallait boleka na ba TV local pour passer information pour lancer message. Exact question. Non. Exact question ko leka na TV parce que to leka na ki de na tumba ya Gabi. Tumba ya Gabi mutu nyoso tala rango. Tumba ya Gabi ata na Congo ata bato nyonso to ba libanda mboka batala kango mutu nyonso azaki na information que to sangisa mbongo pona osala pierre tombale ya Dadi le quoi akufaki na février ozomona ko akufa na février donc olunga to salele peka inane na février to sala pierre tombale mutu nyonso za batu misusu Jires bazali na kacha groupe te mais bazali na information Gabriel abengaki bango abengaki Sobe abengaki Sai abengaki batu misusu eza papa Masumu pe ayebaki yango parce que ye muta liboso a solola ito ba posaki problème yango a solola ki na famille ya Dadi ke to sala bo ezate ke biso moto sali po ni papa Nsakalaza azali parce que yazo représenter ba papa Masumu ba Elombe batu nyonso wana o to kana INTPC voilà on comprendre ba oxygène tozaki na bango donc ezate ke o mutu ayoka kitete
eza likambo tosangisa mbongo nga na okokalanga te na okokalanga to na sa Pierre Tombal bobo na okokate yana mutu musu pa okokana ye me alingi tosangisa biso nyonso to ya tosangisaki yana bato ebele bapesa ye bambongo misu bazalaki na bavoyage misu bape na bakongo te ndeti bajani bazena ba José de Londres batina bambongo na bango tokomaki bango mais bafuta biete po baya ozo comprendre yana bandeko musu pe bazalaki na biso mais bazalaki na moi déplacement mais batiaki bambongo na bango misusu pe nde eza tolala na bango ndako moko te nga nalala epa na nga yo mpo olala epa na yo jour etombeki tosalika mango lelo le 28 empêchement eloko mo songolo yeli bango siko tosali tosiki ya bango non. Voilà, ya Nicole, chose étonnante, tozaki na nécropole, tout moni normalement fallait Pierre Tombal au salama les 11 ou bien les 12. Bon reporter qui a parce que bolba qu'il fallait bo sala de Pierre Tombal. Il y a pour Chico Pululu na dadi di Kambala. Subitement tozali na nécropole, tout moni kaka Pierre Tombal ya dadi di Kambala. Ce que Chico Pululu, tonto qui n'est pas Chico Pululu bo bité bo pesa ba raison, qu'est-ce qui s'est fait et salama bongo ti. Talent. Bon en espère écoute. Surtout en espère écoute te tolobaka biloko tika toloba. Yango toza ko se comprendre te. To se comprendre te. To bima lokola bato maboma. Likanisi ya dadi. Po ba misu ba biko no Pululu akufa ki avant dadi, ndeni bobandi na dadi. Oui bien sûr. Likanisi ya dadi, camarade ya dadi. Papa Simon. Ye mtu aswa ki likanisi wana. Ke to ana posa to sale la camarade na biso Pierre Tombal mais lokola bino ba ninga na ya musala ngambo na ngango na pesi ozo comprendre ngala osia autant les canisseux eza malamu allez to benga ni benga ndena oto yepso tout à l'heure et comme pas belle fille et comme pas belle fille Gabriel lokwa yoza makasi na osenga mbongo Pierrot afongo le groupe à WhatsApp na ndenge tokomaki etc. Ozo comprendre ezate que nde to sali mbongo atango ebimi mbongo to saleli tant to bimisi monta wana ezaki pona dadi ezaki pona Pululu te ezaki pona mundweri te ezaki pona etelité to pesi pona dadi tant to longwe cimetière to ye to sali Pierre Tombal esili ben de consolation ezala nango partout siko tozo kota na étape ya deuxième personne soki to sala Pululu soki to sala mindondo soki to sala banani ekoyeba ka biso na organisation na biso toko sala ya pe mindondo eza ndenge organisation na biso toko sala ngo poto abandeko eloko to sala parce que lelo biso nyo surtout toza bapaya muto hotel ma CCCko azate lelo zalanga ekoza moninga mususu soki to participe ki na bolamu moko boye yo pe ba okanisela na bolamu na yo yango mo to sala ki pona dadi oyo etikali muke oyo kotikala dadi ana banati nyose photo lo baka na TV non eloko de to ça est très important yango na pesi bravo nanga na ba artiste comédien bien sûr ba ke to na bolingo te mais na ebi ke bana mususu to ko bota matata ma mama mako eneza ko so neza bolingo pesa la raté mais balobi ke singa famille et benda na kame et kata na kate alors to kende te na ndenge bino ba chroniqueur bozana makamna mino ba polémique non donc to bani na dadi après to banana mutu mususu etc. Voilà, cher ami internet, il y a Nicole Bakata Vimbo. Vous avez des fans nini balando partout dans le monde entier na ba chaîne absolument so. Bazo la ngolo bana ba ngoni to ko assurer bango nini par rapport ya acte oyo salami bokanisi ndeko na bino bo sali ba fort nyonso. To moni ndenge to lo ba expliquer. J'espère ba fan na bino ba comprendre. Parce que yo monde de la fin tout ba fan na yo ba assurer ba o ba za la assurer na maloba na yo moko boy oyo e ko motiver bango tant pour lancer soit appel pour na ba ndeko mususu ba luka moyen ko contribuer. Ngana ko assurer bango elo côté parce que toza bato mutu oyo asiraka mutu a promettre pas réaliser zanzambe ngana za être humain na ko loba ke na sala boye lobi na changer nanga pona za nanga mutu
alors ndenge zawana nzambe na lola apesa biso amour o to sali pas dadi to facilité mutu nyonso azali na souci $1 na ye ekota mpona makambo ya Dadi di Kambala. Donc deuxième tour nzambe apesa biso ka bolingo tozali nango na premier tour po toyeba kocontinue. Donc oyo nyonso bacontribuaki mpona biso spirituellement, moralement, physiquement. Merci beaucoup na bafani na biso nyonso tout. Merci beaucoup Nicole Bakata Vimbo apesa biso chance ya ko limbo la bino mwa muke. Bon continuez à s'abonner à la chaîne sur LNTV, Metro Makengo, Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Et puis continuez toujours à s'abonner à Metro Makengo, Tapis Rouge TV. Et puis LNTV, je vois là-bas des bestes 3 fois mon balai. Sans oublier Guigui Tati, le prince de l'Espagne. Simbi, Espagne, on a précisément à Bilbao. Sans oublier Guigui Tati. Et puis Daniel Poiti ainsi que sa femme, la patronne à la vie Munzangula, Lisette Molasso, comme ma Gelor Kisoka, Sodaya Potobabi, arrobas Gombo na Belgique, Bambote Belé. Voilà, on est avec Nicole Bakata. Tous appelés Bijou la Reine, tous voyez Kalamingité. À suivre. Cher ami internet, vous connaissez l'ambiance, tous les artistes comédiens. Moni Mbiaka Makambo, qui meilleur ami à Dadi di Kambala. Tous les lelo venanga Alain Mabana Oyo ACP Sarabino partout. Na monde entier, bolanda biso na Metro Makengo Tapis Rouge TV. Valin, Toyo Kozoyo, tous les Makengo Tapis Rouge TV. Tous les qui na Nécropole, Toyo non awa. Et c'est on a yoto lilobani koloba na Oyo bilo bo salipona. Dadi di Kambala Beauté, vous savez les Pierre Tomba. Bon, c'est comme tel que, parce que perdre Dadi, ils ont facilité. Donc, Atika, tout le monde qui a mon néné, dans le monde artistique, pas dans le comédien, ils ont facilité. Ok. Entre nous les artistes, en collaboration avec la famille, c'est pour là qui inane naie à Samabele to mekampe ko changer ndaku naie donc to la tsango le poste ya Sika o to bengi Pierre Tombal na pesi nzambe merci o nyosto kanaki yango ne salami donc merci beaucoup après n'ezala kaka tu es en 1 2 3 to partager les fils que Maï la distance de Outi Bana Nécropole, Ti Awa, Eza Bato, Zuma Maï, et puis de Pantene Nabiso. Voilà. Papa Alain, Eza Bato, artiste, artiste, parce que c'est comme ce bino, on a bino pour nani bilongi mo boye bokei, bamisusu bayete, n'engezala artiste, Ngouma et artiste alara ezate. Ça dit à quoi? Parce que c'est comme ce bino mo besoin d'un comité d'organisation, pour lancer un message té. Ndebo bengana bino na bino allez OK non je ne sais pas si na zo imaima message qui annoncé to bandili kambo lelote donc to bandi mutu nyonso to aza au courant et puis mutu nyonso to a contribuer yango de tozane en esiko voilà o a contribuer dans un esika non na lobi presque bato va contribuer to sana bango bon si va contribuer bazawate. Voilà, merci beaucoup Papa Alain. Voilà, cher ami internet, comme vraiment na souka, beaucoup continuer à s'abonner à LNTV, la télé des réalités. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, merci beaucoup. Vous allez scotcher, brancher la chaîne sur YouTube. Voilà, la moni Massananga Bob, les grands caméramans. Voilà, ma boss santé papa Mbuta Metro Makengo, sans oublier Daniel Poit triple boss, Motema Lavi Munzangula, Guigui Tati le prince de l'Espagne, Naomi Kaloumani, Lisette Molasoko Motema Gelor Kisoka, Soda ya Poto et puis famille Munzangula Mobimba, famille Molasoko Mobimba, Bozola Ndangai partout dans le monde, papa Mbuta Metro Makengo na maman Makengo, merci beaucoup. Bozola Ndanga famille Makengo na Suisse, na France, na Allemagne, Bambote Belé place Bozali, merci beaucoup. Beaucoup continuer à s'abonner massivement à la chaîne Metro Makengo Tapis Rouge TV et puis beaucoup continuer à s'abonner aussi à LNTV, la télé des réalités et puis à Enitumba TV, beaucoup continuer à s'abonner et que vous allez bien, vraiment merci.